garant de l'indépendance, de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale, je réitère mon engagement constitutionnel de défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Vous les États-Unis d'Amérique, de temps en temps, nous avons Congo, des potoirs, n'importe qui a côté, n'importe quoi. Boye Bakake, bon, se risquer, bon, provoquer troisième guerre mondiale. Les loyaux, Yaya, les États-Unis ont affaibli. La Corée du Nord va comme plus puissant. Il y a comme dans 10 centres nucléaires. En tout cas, quand il y a 20% passe à la bombe atomique. 20% quand il y a uranium. Ce qu'il y a une bombe atomique. Iran. Aussi, la Chine va comme plus puissant. La Chine est comme le premier pays économique dans le monde. Il y a un moment où Emmanuel Macron a dit que non, en tout cas, la société n'a pas de vivre ça qui a en COVID-19, il fallait que nous sachions pour vivre. Si je prends la RBC, l'Union européenne, à chaque fois, pour commencer à faire la cimetière d'Amérique, l'Europe, souffrance qu'on demeure toujours, pour toute la souffrance. Pour ça, l'Europe, comme indépendance, dans les États-Unis d'Amérique. On a beaucoup de l'Europe, mais le côté Mouama. Alors, la vérité, les Français me disent comment Xi Jinping a le c'est que mon émission de ça va lâche, à traiter ça va lâche. Non, les Français vont dire non, c'est que Xi Jinping a dit, il a raison. Les loyaux doivent payer l'Europe, réputation de baby, toujours le collègue aux États-Unis d'Amérique. Et moi, il y a un bloc qui s'est mis déjà pour n'accueillir pas aussi ça, puissance soit les États-Unis d'Amérique. Donc, dans les prochains jours, maman a réunion, les autres éléments, dans l'Afrique du Sud, les Sika va déclarer un bloc en haut, dans le mois de août. Yango Morokaki, Poutine annonce qu'il arrivait dans l'Afrique du Sud, dans le mois de août. Pour Yawana, dans la Chine, Xi Jinping, nous avons pour baye bakosala occasion na bango babengi BRICS bakombinisa na monnaie unique monnaie wana nde kokwesa dollar ekoma kutu na franc congolais kutu eoleka ngo na valeur yango yo moto ezobomba dollar na valeur mikolo ezoya okolela yango amoni ndeko na ngai sango aza wana nasukisa na oyo Vital Kamerhe alobi lobi idepese FIFA parce que oyebi ke Vital Kamerhe awuti Afrique du Sud, Zambie, parce que pénurie ya masango ekotaki na kati ya mboka, esenga fo tosala eloko moko urgent mpona koluka solution pénurie wana esila. Nde VK akendeki bakutaki ele deja badiabolisaki yango kaka na baoposa oyo badiabolisaki yango mais ntango aye kodécouvrir vérité masolo babetaki nde na baopérateur économique oyo ya bapays wana ya Afrique du Sud ya Zambie gouvernement zambienne gouvernement sud-africain bayebaki bamasolo wana te nde Vital Kamerhe aofficialisé na gouvernement sud-africain toresili bamasango idepese viva nde yango wana lobi mpona makambo etali soki marche na bango bazoprépare le 20 awa samedi Vital Kamerhe alobi mpona marche na bango wana bazoprépare parce que objectif ya marche yango balobi ezali kodénonce soki vie chere na kati ya mboka yango wana Vital Kamerhe alobi batika bango bamarche na bango mais ntango bakosisa marche na bango wana samedi lundi mboka mobimba inonde na masango wana alobi ye akorépondre bango te na baacte bakritikana bango te balingi mais ye akorépondre bango na baacte
Donc, bango ça va marcher samedi, à partir de lundi, yes, il faut assoupir ma sango, Congo Mobiba, maman comme message na bango, et Kundama, et Sanim, et Kundami. Donc, total là, j'ai de faire qu'à l'obus, nous sommes encore au monde qui vit pas faire. Donc, justice, procès à, on s'est dit, c'est les vendredi. Vendredi, il y a des gens qui sont biselele oyo bakreaki conseiller moko fantôme devant Fachi Beton pour que ayebaka position nyonso ya mokonzi atekaka ye na Rwanda bato oyo aza na makala sikoyo vendredi bazobanda kosambisa ye eke bazobanda kosambisa ye vendredi nde yaya basekre ebele kobima na basekre wana mbala moko ekende koakable mwanga chouchou directement mpe bakozamba mona dossier ya mwanga chouchou bafongoli parce que les deux personnes wana ya bakokapisa bato ebele voilà il a pas sa FIFA Fatime et la mokonzi ya mwana matata mpono ye moko auti kokokuna dossier na niveau ya boma lokola tumoli justice matata mpono mpe baza koalimie dossier na ye kala te parce que cour constitutionnel ye moto ayebaki na korecevoir dossier na ye cour constitutionnel aza kose prononce bientôt là pour que matata mpono mpe aleka alaba azosamba poma ye aza nani mpo basambisa te na kati ya mboka oyo matata mpono ezokende koloba devant peuple congolais na goma ongai matata mpono bazolandelanga kaka eza acharnement politique ngai ata $1 ya congo yatikala kodetourne te est ce que koma esala solo est ce que matata mpono pene ata $1 ya moko ayiba te tala bapoliticien ta basala na yango wana il faut expliquer bien devant la justice justice nde moto akojuge malamu eza boye te akosamba asamba te asamba te azosamba inakoso fifa nazosilisa na oyo etali frappe oyo FARDC abeti na niveau ya bateke bagata kodi wana nyonso kwambutu partout kuna na ya FARDC brose kuna na ndenge moke te mwa basobenga bango banani mobondo babimi kuna babomi population mais depuis vendredi intervention rapide ekita kuna yaya bakangi ebele babare mpe ya kobare ebele oyo bazwaka masasi te ya soki kaka mwana mungu atyeka motuki atuki oka na mabele outa na mabele okosoki na mabele nganga na nzoto akoyaka te sani apetela bafadesel kobatia awa oyo tomoni oyo bakangi na maboko 60 muta moko yalobi batie bango na vol inde kinshasa baye awa baza kosambisa bango babimisa baverite nyonso oyo bakufi wana bango deja si banandi lumumba bango tokangi na maboko nde baye na bango bazosambisa bango maintenant nazodenonse loko en tout cas hiérarchie militaire boverifie bien na kati ya vile kinshasa boverifie bien nayebi te soki bocreye unité moko eza kolata teni lokola oyo bamilitaire rwandais bazolata nayebi te parce que lobi na remarke 2 militaires na kati ya province ya Kinshasa moko namoni ye na avenue Chwapa moko namoni ye na Bokasa awuti koto oyo azokita kote ya rai alati teni ya barwandais mpenza teni ya barwandais wana azwi afiniki elongi alati kagulu moko ekangi elongi me ndenge namoni eke ndenge azotambola nazomona ngo aza agité natali na bino lukata baagent de l'ordre quelque part oyo tomeka koidentifie bango me namoni baagent de l'ordre te telema mpe naza civil ndenge wa kopusana pene pembeni na ye
nasoki aleka mamani wana vraiment hiérarchie militaire pour vérifier nano est-ce que eza na unité moko ebimi bazolata etenie eza lokola ya bavande mpe bazolata na bakabulu entuka kolandela bango pembe même tout otambola soko moni luka te bagent de l'ordre baidentifie bato wana c'est très compliqué c'est très compliqué donc ntango wana likaki todenonce vraiment mpona toujours parce que ekenge tolandi ya wilo longo bakauti koyeba ekenge na bato ya maboko milai maboko milai bina bato viva sikoyo na koti ndeko na ngai sana yaya miaka biloko betela président mabo tombola mabo to ya masango tombola je dis la vérité rien qu'elle avait je dis la vérité rien qu'elle avait Bossala n'a pas IDPS viva IDPS viva yokala mukanzi makete aza chef de l'état yokana bo Fatime IDPS viva makambo président juste alobi ya suka awa ya lokuta te lelo na ntongo na bisi na mati chauffeur moko ayebisi nga boye lobi na butu bamoni de soda mona teni ya FARDC makolo ngulu na baminduku baoleka bakomi pembeni na la police commandant la police abi telema oyo makolo ngulu be ainterpele bango na biwa bango mais c'est boya nanwa bino bouti wapi bamatanga natina bagarde na commune ya Masina bagarde basimba bango bamo bacharge minduku kaka bacharge minduku bamo bandi kokimba bakei moko akeboye moko akebo donc tosengi wana eza bainformation tosengi na l'état basillonne na ville ya Kinshasa batalatala IDPS viva tomata sikoyo tolobaki awa bien monsieur wana Moïse Katumbi alobi boye mpona kosala opposition bien contre Félix Kwalongwa il faut aya na Kinshasa ozo comprendre il faut aya rencontrer ye na Kinshasa nde bomoni arrivé na ye na Kinshasa awa aye kaka mpona te aye mpe mpona kofinanse loi ya Congo te pa badepute mais akutani na badepute de père ele naoleka te akutani na badepute de père ele ebetano maboko loi wana ekoleka obe ekoleka te ekoleka obe ekoleka te IDPS viva okoza ya bakongole kotikala ya bakongole nazo avance ok mokolo ya samedi ezalaki nde basala bamassacre na ville ya Kinshasa IDPS viva bakaboli bajeune bamasasi baminduki na bamashete na mbongo na maboko IDPS viva peuple congolais viva likolo ya bato wana biso tondima te ke soi-disant baopposant baya conquérir pouvoir oyo biso tokufeli oyo biso tomoneli place en tant que peuple congolais atie président na ye Congo na ye Fatibe oyo toyebi papa ne na mama na ye bipesa banda IDPS viva landa na niveau ya mbinza pompage eza na bajeune moko na DGC batiaki bango kokuna mpe marshe elinga kobana koto ya ngasani Masina marshe mpe elinga kobana batiaki bajeune wana misu baza na bangomba matadi IDPS viva donc mokolo marshe kobanda bajeune wana bakita bwe na desordre so masasi ezobeta ale babanda kokata bamashete bakotela bato desordre esalama basala bamasacre IDPS viva koto mpe kota malukuba oyo maluku bazokitama nde bakobeta bakopanza bakosala makambo wana gouvernement asali réunion abi soki totiki marshe oyo mabe kozala nde balongoli marshe bandeko wana bapwisi yango le 18 IDPS viva sikoyo le 18 wana totala boyo te bango bamarche le 18 te le 20 ok IDPS déjà ataki marche na ele mpona kosoutenir bachef mpona kodénonce mpe na communauté internationale ke toza agressé par armée wa IDPS viva nde le 20 biso IDPS ine na nzela e siko bango babi mpe bakobima soki
babibi bakokutana na peuple kongai pesango na kozala kati ya marshiwa na banzamba na ngai ya basa nga nde tokokende kaka neti basa idps viva mais nake plus loin gouvernement uti kopesa biso lina spectaire mpona makambo esalami na banunu na batende idps viva na bateke balobi boye bapesaki bagene moko kisi ya mobondo so babeti oyo masasi okanka mobondo masasi edende kwei mobondo lichette edende kwei nga moko na misu na nga namoni plus de 3000 personnes na bamachete na video bazoyemba mabele ya bakoko na biso ata boye bokosala eloko te donc bayembela FARDC ata boye bosala eloko te c'est-à-dire bato wana bazalaki préparé baza mpe financé idps viva donc bamilisi bamilisi balati bakitende ya rouge mpona koboma peuple congolais gouvernement alobi te il faut totinda sécurité nationale oyo tobengi na komba FARD chef de l'état alobaki il faut nakomisa armée congolais armée oyo eza comme oyo tobengi almanda mpona sera mobutu armée na biso nde ezalaki meilleure armée na afrique mobile kutu Kadhafi alobaki soki nazwaki armée neti ya Congo mais nalingai nasala États-Unis d'Afrique idps viva yango lelo nazoyebisa obwe ntango kaka batindi FARDC na matuza na nzoto idps viva yaya kisi na bango ekenda na mai te salile FARDC matuza na nzoto bango nyonso bakufa te basalile idps viva etala maboko mpona FARDC lelo eza FARDC alobi eza FARDC ya fatime peuple corps idps viva batuni moko naloba te mwana mama nazoyoka te mwana mama azepa miyake olakisake miyake azala mwana mama mambu batuni moko alobi boye bakosi biso bape biso kisa mobondo babi yo na moto kopesa biso bainformation kitoko ntango FARDC abomi bango babi mobondo ekeiwa idps viva kongo eza ya bakongole kotikala bako gouvernement ke plus loin abi te bato tellement ke baza ebele ifo ko base hélicoptère lobi batindaki hélicoptère mpo misusu babatami na kati ya za idps viva kongo eza ya bakongole kotikala bako ntango hélicoptère emati matuzala ndo ezobeta kaka na idps viva kongo eza ya bakongole kotikala ya bako ministre économie Vital Kamerhe mais boyoka matata mpona alobi boye naloboka aloba te matata mpona alobi boye eza soni koyoka pays monene belokwa RDC bakende na Afrique du Sud na Zambie kosenga masango mais yo mutu olia biso masango na biso bukanga bayoka te congolais masango na ngana nde baliati zongisa place wana mais yo matata mpona mutu odetourna biso masango na biso bukanga ozopesa gouvernement foti yali bakuna sepele ezaki atomboli dosie ya bukanga idps viva Vital Kamerhe ake pilo alobi boye nayebisi gouvernement balongola bataxi nyonso oyo bakofutisa masango yebe pendant 6 mois masango ebanda kokota ezokita Zambie ekotikala kofuta taxe ta likolo moko obetana maboko yo mpe porter soki olongoli masango na masuwa okotango na depo okofuta eloko bakofuta yo mpe mbongo eza clair Vital Kamerhe idps viva biso te wana batekaka mpona de province Grand Katanga na Grand Kasai idps viva omoyeba pendant 6 mois toyebisi bango be bobongisaka deja bawele kala mingi te bakosumba bokole yebe tolobaki kala mingi te bakonyata mosango lokola bakara idps viva awa nalingi na chite natikali na 3 bord outi koyoka awa États-Unis auti kolobela président Afrique du Sud pourquoi Afrique du Sud nazotinda bamilitaire na bamunition na Russie naloba te ok Russie président Afrique du Sud auti okuta na chef de l'État
Cyril Ramaphosa. Sikoyo kolonga-longa awa biso RDC chef de l'État auti bientôt là azokende Chine. Pourquoi azokende Chine? Outi koyoka a tozo projet diplomatie Afrique. Na Brazza boyoka babengani ba Congolais babomi bango bazotindika bango. Bona recensement. Boyoka na Angola babengani ba Congolais babomi bango bazotindika bango. Bona recensement. Mais awa na RDC biso contre Rwanda lobby ezalaki réunion ya tripartite na niveau ya Genève. Balobi tous les réfugiés au bakota na RDC pendant 1994 au bakibaki bitumba ya Kagame contre Habyarimana libanda biso tobomaka te po bapopulation babasivi tokobimisa bango selo lukanga tozo respecte état de IDPS viva omoni fatinde azo projet diplomatie ya Afrique sikoyo babe ote bakongolais mosusu mpe bana Rwanda baa barefugie baobi tobi avant tokota fo toidentifie ba tous les congolais oyo bakoya bakota oyo toa bakongolais fo toidentifie ba yango oyebaka barwandais baza bamungu IDPS viva yebe Congo eza ya bakongolais kotikala ya bakongo ngai na yo toyebi barwandais malamu tobengani mpepe rwandais te tozobeta bango te mais babi oyo baza barefugie babima bakende na wa oyo bakongolais mpe baya na kati ya république démocratique liko mais oyo bakongolais oyo bakoya a ifo baleka par identifika IDPS viva awa na chitelanga papa Denis Kadima napesa numéro na bandeko balanda biso na Angola partout balobi na Angola wifi ofele na Afrique d'ici wifi ofele na France wifi ofele donc yango chef de l'État azwaki initiative ya kotape na bauniversité na biso wifi ofele moto abengai aza congolais na Afrique d'ici abi bango kuna wifi ofele yango balanda biso chaque jour IDPS viva. C'est pour cela que nous faisons le Kabila Afrique d'ici à l'équipe de Sonani. Angola l'équipe de Sonani. Yaro Fatia et Kotombola Mo. 1943, 89, 65, 77, 55, 8 à la fin. Hollande a cité. Jean-Pierre Bemba, moi Nambok, les pères et les mères. Na papa na biso Peter Kazadi. Azali combattant à 5h et 4h du matin. Il est prêt de vivre. Dans quelques jours, c'est que déjà service à renseignement, il est prêt de vivre. Les gens peuvent me commander. Armes, la chambre de combat, la matouze à miner, il n'a qu'à te répéter le Congo. Ok, les bateaux freinaient du son malem. Ils ont un avantage à République démocratique du Congo. Nous avons préparé ton copain, c'est le courant de Yambarasuka. Yasuka! Oui, on préparé à Tunisiba. Il est prêt, c'est vivant. Avec nous, Yambarasu, plusieurs Congolais vont faire des secours. Nini s'est passé? Tozokota Rwanda be tozokota. Tozokota Rwanda be tozokota. On préparait déjà à conséquence. Mais lobi na yoka FARDC na armée ougandais. Les lobby bakaraki plusieurs rebelles. La relation na biso IPDF. Bakangi ba rebelle bapesi bango na niveau ya gouverneur militaire. IDPS viva. Boyo kasiko décision chef de l'État. Ndenge baye awa réunion soute les amis pour insécurité ici là 2023 Congolais a voté na Kimia ni les a s'est passé chef de l'État lobby pour boye Jean-Pierre Bemba à salarama sécurité dans la mataka na mboka oyo na Centrafrique à Matisaka à Bombardaka voté misoupe à tout à la batuna maboka à lobby boye dans le bobe à le baté pas de pitié pour les salopards, il est prêt de vivre. Amindele balobi na biso, pourquoi vous nommez Jean-Pierre Bemba, Azar rebelle, biso totuni bango. Est-ce que Azar rebelle na bino? Azar rebelle na biso mo? Ayoko, Azar rebelle na biso mo? Rebelle ya peuple ko. Bino botinde biso rebelle, biso pe totuni bino bare. Bino na bino bare, bo sa nini? On va les chefs de l'État. Non, non, on va le battre.
congolais, merci na ba diaspora, oyo bazolanda biso na monde entier, merci. Toza wana mpona kodénoncer bamabe nyonso oyo ezosala. Toza wana mpona kolobela bolamu ya chef de l'État. Lisusu chef de l'État ezosala bino ba diaspora bozomona mo. Peuple congolais bomona mo. Tosengi na bino kozala liso likolo ya liso. Boyoka biyoka te. Mutu nyonso kozala na nsima ya chef de l'État. Tobengana baétranger mpo baye koenvahir mboka na biso. Yango omoni biso chaque ntongo tolapaka 4 heures 5 heures mpona kolobela intérêt général ya peuple congolais. Ngai sango toza ana na président JC po eza ndenge bazalaka na matuka nde toyaka chaque jour kodénoncer korassembler peuple congolais na bino boza na poto bozwa bainformation. Merci na bato bosoutenir biso bozwa numéro na biso plus 243 89 65 77 55 8 à la fin. Nazanga morote na président JC akosakola et puis suka matuza akolia na bokoloka. Merci. Merci vraiment wana tozalaki na rang pas de sisi programme na biso ya lelo nde tokokuta na tombe yango wana ça très nécessaire pour que ça nous ba numéro na biso. Mon numéro c'est plus 243 84 Présent JC. Vraiment, lelo akambosa. Tanzanie annonce que justice annoncé vendredi azofongola procès ya Selele. Oui, azalaki conseiller spécial à chef de l'État. Bandeko koteka mokonzi ya mboka libisama te kofele na Rwanda. Ya bolai tokokanga ete eza na makala bazobanda kosambisa ye vendredi toyeba baverité nyonso bamakambo nyonso ya bandeko kosala. Batete apone mpe bazofongola procès na ye. Ye azali homme exceptionnel te. Il faut basambisa ye asala bainfraction adefinga bambongo ya mboka oyo il faut basambisa ye pour consommer aza kose prononcer bientôt pour que basambisa mataki ya mboka bambriero bakotaki na niveau ya wamutu bateke plateau de bateke bakangi bango déjà ebele plus de 60 mpo osi batindi ya kati ya ville ya Kinshasa baza na kosambisa bango tokoyeba ya makambo wana nyonso tokoyeba kiye derrière tikele moninga te papa r tikela moninga r eza bopesa confiance le chef de l'État est en train de travailler pour l'intérêt de notre pays. Donc, ils sont opposition est très faible. Même si on dit que lobby l'élection, ça, les mafacha a gagné 80%. Opposition est ça. Si l'opposition n'a pas étranger, comment dire, ils s'en vont à reverser Bango. Ils s'en vont à lobby. Mais 4 personnes vont engager l'opposition. Kala ngai proposa mwana mboka ngai yeyi mikolo eza mikolo kosala bamarche te batembele na sidikifu makambo marche eza te tozala méditation wana lisanga bongo donc créele bango opposition au sein de l'opposition donc nde baza wana bakatani fati très fort na yango wana vraiment ndeko na ngai matusa asukisa Merci bakongolais nyonso bazolanda biso na baeste bazolanda biso na capitale ya Kinshasa bakongomani oyo na bino yango wana de tous les 4 coins vigilance pamba te tata mokonzi mwana mboka makila ya bakongolais aza deja na kati ya ngwende na kiti ya bokonzi oyo mokonzi nzambe apesi ye alobi tata nga na ye bameka na gauche to na droite ya fati beto akopesa bango nzela te bamba te asakanga tous les 4 coins yango wana biso baninga te tokokaka contrôler tous les 4 coins mopaya akota te bamba te Congo ezali ya bakongolais badiaspora bobosana te tata mokonzi mwana mboka ya bino papa aza na kati ya ngwende ya kiti ya bokonzi akosede te kino na suka ya Fati Beton champion des champions de tous les 4 coins nga nayebisa bino badiaspora nioka sa katana deja motu bandakala kaka mokila ezoningana nioka
mais il fallait vérifier batalaki ya nioka wana ya solo aza na motu to aza na motu te nioka sakata na motu patide to azwa motu ya nioka atiango na poche yango wana boso elanda tous les quatre ko ezoninga moko te ya kokota badiaspora bosilete kuna bacongolais et tous les quatre ko ya Congo toloba veillez bisika nyonso ozali ezala na bar ezala na bis telema lokola tolobaka na cri moko ameka atyoka molangi na kati ya Congo breke eza te ya mativi kape na bino animateur batuza